Bienvenue sur Masolo ya Jonas. Nagata épisode oyo ya Masolo ya Jonas na memelio flash. Ezali Israël Mutombo akei ko répondre na invitation. Akendeki ko répondre na invitation na ye lelo. Donc na tribunal de grande instance de la Gombe. Epai wapi bamemaki Maria Ntumba. Tozali kozela ba détail ya Maria Ntumba ya sika ya ye moko et jusque là tozwi nanu te. Tozwi kaka ba détail ya Kevin Issa. OK? Voilà. Alors sango ye wana akei avec ses avocats akei ko répondre na convocation. OK? Récemment donc nouvelle moko est circulé que sango akimi na poto, à peu près neti lisolo ya Denis Lesi. C'est-à-dire que ye mutu azali derrière arrestation ya Maria Ntumba. Afutaki $500 po bakanga Maria Ntumba ndenge akangamaki wana. OK? Y a quelqu'un Benita, une certaine Benita Tshisekedi, azalaka na Afrique du Sud, selon X na ye, Twitter, compte Twitter na ye, ne mutu apanzaki sango wana, sango yango yango. Bon, totala nanu video ya Israël Mutombo, ba avocat na ye baza koloba. OK, baza koloba nini? Bazali ko expliquer batu pourquoi bakendeki tribunal. OK? Balobi donc Israël Mutombo azali derrière arrestation ya Maria Ntumba te. Alors yeso ka longwe etikali walesa. OK? Twitter oyo mutu epesaki biso moi donc veut dire tokoma yeko penser que Israël mutu azali derrière. La personne oyo a tweeté azali pe mopanzi sango. OK? Ngata ona moni boye j'avais conclu que Israël Mutombo akimi na poto parce que azobanga bakanga ye. Il paraît que abanayi kosolola avec ses proches audio ekomi na maboko ya procureur général. OK? Bon, tomonaki pe Israël Mutombo na poto, mais lelo oyo tomoni ye na Congo. Maria Ntumba nde toza kozela ba image na ye. Tomoni image ya Kevin Issa devant tribunal na butu, voilà, aza ko témoigner bolingo na ye envers mwasi na ye. A passé déjà 2 nuits devant tribunal. Maria bakangi vendredi, nuit ya vendredi kokota samedi, Kevin Issa azalaki wana. Samedi kokota dimanche, Kevin, oh donc veut dire 3e nuit quoi. Dimanche kokota lundi, donc Kevin Issa encore wana. OK, lelo lundi. Voilà, robe arrestation. Oh nyonso bozana posa na ngote pour l'instant. Eloko bolingi boyeba yango boyoka ba avocat baza koloba. OK? Na sala play na video ya ba avocat eza ko dire plus ou moins 1 minute 8 secondes. OK? Soki eza Israël Mutombo te, soki eza walesa te, donc ekomi l'état nde peut-être interpellé ministère nini, point d'interrogation. OK? Oye ina biso na kati na esika oyo toyebi eza secret mpona moto donc tomonaki na kati ya réseaux sociaux tomoni makelele ebele sur madame Maria Ntumba lelo boye ina biso ezali tout simplement parce que l'état ategisaki kiya na biso ndeko Israël Mutombo aya koenseigner ye parce que azali parmi bato ya mingi ya koloba ye kozala kaka to ye nde moto afundi te soki totali na makoki oyo ya l'état azali mpe na attitude ya kopoursuivre oyo azali kosala bapepa ye mpe azalaki victime bakuni ye kaka mais tomonaki awa na kati ya bafoto bavideo elongi na yo eske oyebi makambo nayebi ya donc yaye nyonso yango wana donc ye mpe na kibobokiso na ye akoki kofunda bato te donc ya kosala mpona mboka mpona likolo mpona l'état mpona koakompagne po tozala na sécurité mpe sociale ndenge tokanga esalemi yango nyonso amonaki biso na kati. Voilà, ça c'est un avocat, il y a Israël Mutombo nde alobi.
Muto toza kozela ba news na ezali Mari Antumba, mais au moins news ya Israël Mutombo pe esali pe kaka bien, c'est-à-dire to exclure ye. OK, ndenge bakendeki et puis apparemment bakangi ete, c'est-à-dire koloba wana ezalaka mingi na sortie oyo ezali entrée omoni. Donc c'est ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? OK, Kevin Issa tomoni déjà robe ya Mari Antumba, robe arrestation, ba boutique ebele oyo baza na robe oyo na stock eza kotekama na ndenge ya mokete. Ye moko Mari Antumba na boutique na ye soki aza nango je ne sais pas, boutique moko yango wana bazali koteka robe arrestation. OK, donc kombo ya robe oyo yango wana robe arrestation. Donc c'est ça, voilà. Alors donc soki na lingi penda kosala makambo na vitesse age na salaka makambo na rapidité omoni neti oyo na utai kosala video na kota Facebook bona tombe na nouvelle ya Israël Mutombo et mbala moko na ye lisusu. C'est ça, secret ya réseaux sociaux yango wana pona catégorie ya babiloko oyo babiso oyo tosala. OK, analyse commentaire ya ba actualité. Alors esengaka vitesse age koyeba ko manipuler ba appareil, koyeba ko monter, koyeba ko kota live soko salaka ba live, koyeba ko monter ba image ba nini ko veut dire kozala rapide. OK, na ndenge nazoloba boy. Ça fait moins de 30 minutes depuis Israël Mutombo a publié ba makambo na ye. Ezali journée oyo tokozwa ba détail ya Mari Antumba. Je suis très vigilant nazo lukande Mari Antumba, mais na tombe na makambo Israël Mutombo na ye nango pe soki batali c'est bon, soki batali te c'est bon, mais l'essentiel ezali ke ngai nasalaki makambo na temps. OK, alobi te ke biso nyonso tozala na catégorie oyo ya vitesse age. Ezali la mwana moko boye balenda news TV yazolobela kimbangu. OK, aza mutu oyo j'ai la chance ya ko encadrer d'une manière ou d'une autre na nenga réseaux sociaux. Alors catégorie na eza na compétition te. Soka zo continuer ka kosala a okokisa 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 30 000 abonnés na pete. Omoni ba nombre de vues pe ekobanda komata. OK, donc tam 100 000 vues par mois, 200 000 ti comme un peu 1 500 000 a komi pe koseka. Donc yango pesa très important ko concevoir logo moko boye oyo ezali d'une manière ou d'une autre originale. À part ye muto alobelaka kimbangu pena na ba vidéo nyonso na nenga lelo na yebiete. OK, na nenga ba congolaise na yebiete. Donc soko créer logo ezalaka bongo, c'est-à-dire osale logo ya sika, osale logo moko boye oyo ezala mo logo moko physique te, concept. Donc à concevoir logo ba idée ba nini tout ça atali na nyonso ezo salema ngai na kobanda na nga kolobela kimbangu omoni. Donc c'est ça, yo pe siko na nyonso esalemaka bon koya kaka o catégorie analyse commentaire ya ba news ba nini eza ba logo mo catégorie ya trop simple. Mais soki yango ndo lingo sala bo sala ngo siko na mo rapidité moko boye passer de temps ebele na ko maîtriser ba montage ba nini tout ça ko paramétrer YouTube na yo. So za abonné te na chaîne nanga au moins utika commentaire ezati bino kama kaka ozana ba abonné bele non, il faut koyeba pe ko paramétrer. Mais yango siko il faut ko paramétrer na chaque vidéo omoni. Ouais, ezala ngo compliqué te, mais il faut osala na chaque vidéo yango wana kama kaka te ke yo zana ba abonné bele. Donc il faut koyeba ndenge ko luka bango soki otalaka nga. Donc okozala na ma visibilité te na révélaka batio ebele. Visibilité c'est la curiosité. Curiosité wana au public eza nango envers muto aza koloba. Donc ndenge présentaka ba biloko na yo, donc ndenge ozalaka un peu moins trop rapide na ba news, muto aza convaincu que olekisela ye tante. OK, donc akotala ata mwa muke kaka par rapport ya atalaka yo. Il faut maintenir habitude wana, il faut sala makambo na mwa level moko boye, il faut ko répéter en siko bongo kaka
soki comme déjà trop tard Masola Jonas akolobela likambo wana te. OK, tika commentaire pour ayebaka bato talaka ngai. Je suis Masolo Jonas na lingi surtout ya trop, je vous love. Merci beaucoup. Je dis nazo zela namona première image ya Marie Antumba ya lelo soki koti na internet ngape na kokota ko monter logo moko boye pa na ko balancer yango. Merci beaucoup, je vous love. Et je dis bye bye.